makambo etali bien ya sika oyo ya 10 000 francs. Soko ya solo mbongo yango eza te ke bato balia yango po ebiki nango na mainternet partout. Elembo ya bato mibale un ancien président et un nouveau président baza en vie bakotia bato baza na mbongo na mbongo te ata yelengo nyonso boyebi ke bayebaki ke makuma fam ndongo le 19 décembre po bakuze makambo eske yebakaka te na bato nyonso bapesana conseil kende na poto kima na basala s'abonner massivement sur le Corrector News avec Yemoko Rachou la caramel tout ça na news na temps réel veut dire tout s'abonner pour qu'on jamais tous à la déci de René Makondele honorable de tous les Djogo et c'est le coach check c'est pas pareil. ezali bazosambisa ngai na ye na mbila dotation kuna ke mbongo ekozala etourne wana eyali volonté ya peuple congolais makambo etali armée pouvoir judiciaire réforme na zeni na ndenge te élection oyo ekoya philosophie ya sika baanimatere ya sika lolenge ya sika ya kokende baponami ekoka kosalema mpo te resultat ya baélection nyonso ekoka kondimama. Donc tosengi na président ya république atala mpe mpona réforme ya seni mpona intérêt ya peuple d'abord, pour l'état de droit et pour la démocratie. Elembo ya bato mibale un ancien président et un nouveau président baza en vie bakotia bato baza na mbongo na mbongo te ata yelengo nyonso boyebi ke bayebaki ke makuma fam ndongo le 19 décembre po bakuze makambo eske yebakaka te na bato nyonso bapesana conseil kende na poto kima na basala bazosambisa ye bazoperfuse navandi na chaise ya ambulance kiti wana eza kiti ya ambulance foto wana ya likuda ezali bafandaki lokomi désespoir nde bomoni pasi ezalaki makasi nde na kati ya tosonel motu meta wana bazosambisa ye wana bakataki na hôpital na Ngaliema bakataki baperfection nyonso basambisaka bongo nde foto ya likolo ntango nazoya kosala revision nde bomoni mutuka mabe kozala kotia ngai na bandenge bakati mpona na ngai epi soko ya suka ezali ntango nazwi grâce présidentielle ya président Félix oyo ya libération mpe napesimi merci ndenge bango ya bangaki ebele mpo nasutaki wana koexplike toto wana ezotasa partout mpo na 15 combattants ntango bakomi na bango na prison centrale de Makala basambi ntango basambi le 16 mai 2017 c'est ça non 2017 ministère public ayebisi bango bakokondane bino 20 ans bazwi affaire en délibéré na butu yango ya le 16 au 17 mai babuki prison 17 personnes et tous les 5000 personnes bakimi bamilele nyonso bakimi basi nyonso bakimi me bango nyonso ata moko akima te otanga bango so baza 15 wana baza 15
moko akima azali balobi ke lokola tozali eloko te tokokima te oyebi bato nyonso bakimaka na bakonza politike nyonso bakimaka babi papa lokolo mbiaka biso libera te nakima boloko mbiaka limalima te tondimi barapport médical wana nyonso journaliste nyonso aza nango besoin tokopesa ye. Donc hôpital et Kanchachi, les rapports médicaux signés par médecin directeur et Kanchachi, non médecin traitant et Kanchachi, pas comme tout patronage. Balobi Batoyo, rapport médical et tout ça dans moi, bazui et l'eau pour mon frère en bébé, bazouki mutu eza normal, miso normal, bakamutu eza ya lokuta. Traitement ni kapesa ibamu aspirine, Novalgine, et si. Et puis maintenant il l'hôpital hein, babutu bazona. 3 mois après, rapport wane utwapi et utina Kanchachi. Pas seulement que utina Kanchachi, mais bakideli Jean Moté, bakideli procureur. Procureur ya ngombe, magistrat ngombe, l'aide ya ministre ya majorité. Oyo ayoka na fonction. Donc, c'est pour nous dire que honneur na bango ekenda pamba na malukuta bango nyonso tomoni wana baza baviti mpona na bituma ya mboka baza babandide baza bacriminel te batika kobeta motu te mpe na kati ya Kanchachi na bosani bayebisi bango topesa bio chaque motu $15,000 boloba kaka na TV Frank Ndongo apesa biso minuki tosala bato mabe tokokilisa bino oluzi mondo baboya mbongo babino jamais nous a fait ça jamais nous a mis ce monde parce que bango na sula te voilà donc bango nyonso wana mutu moko abima na ndenge ya mabe aza te komana et puis eloko ifo koyeba mpo na dossier na bango bagere na bafamille na bango na leta bandima décision ya justice ni bagere ni bafamille na bango ni ministère public moto asala apel aza te soko jugement ezalaki ya mabe l'État apesaka de 10 jours à 3 mois pour passer la peine. Comme dans les premiers jours, si les 3 mois est légal, par contre, tout va nous jugement. Est-ce que ce que je fais dans la campagne, ce que je fais dans la famille n'a pas passé la peine? Est-ce que ma famille n'a pas passé la peine? Ma maman n'a pas passé la peine? Est-ce que l'État passé la peine? Boyoka, ici à Kiyoka. Quel est le donc, Badouana, il faut que nous sachions symboliquement, nous avons pour un acte de bravoure dans le monde, nous avons un symbole à partir pour nous consacrer par mon et Mazali, modèle, il y a la conviction.
Journée à l'élo et aller à rendre hommage na bato nyonso oyo banyokwamaki na nzoto mpe na molimo oyo bawaki batika biso oyo bakangamaki oyo babungaki na yango mpona korendre bango hommage tona oyo biso mokuta mpona kokumisa bango kotombola bango na mundu na bango nyonso père de la démocratie son immortel héros national docteur Etienne Tshisekedi na bakombata nyonso bakufa mpona bituma oyo togarde une minute de silence. Mama ya likambo eyali démocratie ifaut ekota na Congo na état de droit na yango professeur Mbata Lubawa référendum le 19 décembre 18 décembre 19 décembre 2005 mais constitution ou ya transition accord global et inclusif constitution oyo toza nango awa komanda 2003 na Sud na signaka accord global et inclusif constitution oyo ekamba mboka na transition nazali parmi bakoma yango constitution oyo nazali parmi bato bakoma yango mokolo wana oyo professeur Mbata tolapele bino ngai makila na nga itanga kaka na milosala à l'époque kanya mazalaki major na groupe na mama yi commandant district batiaka baonet na mundu awa otali mundu na omona kukiza makila na nga itanga mpona constitution wana soko na bundaka mingi pasemake namona constitution na pasi komanda itoli nango ti lelo mena koyisa na souvent naza na devoir ya kobatela yango mpe kobundela mpona etosama ntango toyokanaka na vile esila vile ya ngele tolobaka ete na Congo mutu moko akoki kozala président mbala misato jamais suka il faut moto azala président mbala mibale na eloko wana na kodefendre yango aussi longtemps na kozala en vie oye koloba lisusu manda ya moto azala président ezali 5 ans mibu mitano obandeli mbala moko esiki wana
eloko wana tokobundela yango tina suka na Congo moto akozala président koleka mbala mitano bandeli mbala moko te. Toyokanaka mpe na chaque suka ya 5 ans il faut kobandela élection elingi koloba te motu aye kozala président koleka mibu mitano na manda moko te. Na yango donc le 19 décembre 2016 na année wana 2016 eyebakaka te Jessica Kabila aboyaka koorganize baélection alingaki apusa oyebi na 2015 deja osaka bakiliste bato bakufaka na septembre deja en 2016, tango sous l'instruction et à peine de la démocratie, où le maître Nangaï, le fils de Tshisekedi, au Naza, disciple Naïe, au Nazali, continuateur et à penser à Lumumba, et disciple de Tshisekedi. Naza na mémoire, la Bouddha ona yekola ipana bango na yango le 20 décembre 2016, c'est-à-dire fin ya mandat ya le 19 décembre 2016, impossible que femme nyongo na elete na bakongolais nyonso toki témoignage ya Philippe ya Lucha baboya yango na bitumba wana ya kotosa constitution, kotosa démocratie, respect à texte nde na Kinshasa na baprovince ikomingi balusa lubi baebele bakufaka ebele bakota boloko. Vous avez les témoignages ya bato balokoma mpona respect ya constitution pe ya démocratie na cadre yango ya bandeko mpe baliokwamaka lokola MNP eyali parti ebundaka mpona lokumu ya mboka bavaleur ya mboka mpe ya démocratie kotelemaka déjà le 19 septembre bato ebandaka sous l'ordre ya président Etienne Tshisekedi oyo azalaki président ya rassemblement. Na yango nde ebandaka mpona luma na mokuse po documentaire ekotalisa bino nyonso esika bomani awa ntango tosala marche babomaka yango le 19 septembre MLB abomisaka babomaka oyo identifiaka 12 morts bomona bilenge ya awa etekundana tozoreklame justice mpona bango todeposa plainte ti lelo babande na procédé mosusu mpe bafunda tomultiplia baactivité tina décembre. D'abord, le 17 septembre, bato nyonso opposition oyo bazalaki marche nazalaki les 7 députés oyo baboyaki na koboyaki te batosa immédiat parlementaire maintenant ezalaki ebele na mokuse donc moi l'appel moke mpona kokota message. Le 19 décembre, MLP, Bakangamaka, Banyokamaka, Dengue Madebalobakiawa, et Alaki complot, vous allez de côté, tout simplement, Fangiongo, la partie naïe, Baboyi négociation ya Senko, Baboyi Komakisila Kabila, un seul jour. Parce que la réclamative débat, il y a Jessica Kabila, respect, il y a constitution.
les plus officiellement possible. Ezali de part ya M. Kabila comme président de la République pour Bakisanae ata un jour de ebomisa bajaleme ekanisa bango bayaki kokanga biso te bayaki nde koboma bakokanga mutu to bato na bablende te. Général Ilunga, commandant ya GER Tilelo, Général Christian, adjoint numéro 2 ya GER Tilelo, bakombandaki baopération bango mibale mpona résidence ya Franck Diongo na bacombattant na ye. Lorsqu'un général de brigade a se déplacé mpona baopération de guerre, minimum ezaka 3200 militaires. Lokola bayaki deux généraux, Nangalema il y avait minimum 6000 à 7000 militaires. Bokotala quelques extraits na ba vidéo pour likambo ya bitumba ya mboka bato bazosaka nango lokola masano. C'est question de vie ou de mort. Wana mwa introduction bokotala kilombo na ngo na kati ya video bokotala ezala nini kotalisa bino mutu oyo ozobenga héros vivant ndenge nini kader na ye ezalaka tozuka mata moke ya mokufe tobotala yango na kosenga bapandisango na bonga na bango batiaka yango kuba na Kongo batala na yango donc pas seulement ke bayaki kokuma biso mais ezali leson oyo bino bakongole kokozwa yango vi ya mutu eza na maboko ya Nzambe. Moto soki akesika koma ye lelo mokonzi ekoki te akokoma yo te alanga moko na bakombata oyo batelemisaki awa koyalaki ya kokufa ndenge ndeko Kago mpe nauta koloba awa ye mpe soko bakombata oyo yaki kombata MLB bakangamaka te ofilike balingi bayeba te Kago mpe aza na se mabe ye mpe eza bautilize bango mpo ye azwa vi. C'est grâce à bango nde toye kosala démarche bakoyebi babe Kago mpe aza na se mabe ete baye kosala démarche mpona kopesa donc batekele banyokama mpona likolo na mboka lokola tokundaka mpona alternance esali olobi nature ya combat na la fin ya cause ya arrestation moto esali yo te parce asalaki infraction ezali complot kolatisa kaka mpona batendre objectif na bango. Depuis la Botamaki, jamais ma condamnanga. Jamais. Jamais dans sa infraction. Pour la police Mamboka, par la dictature, ma condamné à l'unité. La ticala jamais pour ma condamnation, et la ticala jamais pour moi. Peuple congolais, ma boya à mauvais bon continuer pour vous. Lokola ezali injustice esalamaka na koma dictature na kosenga bamouvement citoyen bassociation ya droit de l'homme de réclamer réhabilitation ya Franck Diongo parce qu'il a été injustement condamné lokola tokomi na régime ya état de droit que l'état de droit organise la réhabilitation ya procès ya Franck Diongo.
lokola tokomi na alternance. La alternance wana, c'est le fils de Moula Zola, Bélane Tshisekedi, né à Komi, président de la République. Lokola tokundaka mpona démocratie, mais pour l'alternance. Et que Makila Tshisekedi il est azan na pouvoir de la République. Et que testament politique pour Papa Tshisekedi a tiré la puissance. Oh, na Congo Mobimba, MLB a été la première structure politique qui a organisé une conférence de débat sur le testament où le politique a tiré la puissance des pays d'abord. Nous avons eu l'honneur de rencontrer Mata Ali parmi les exposés. Le corps président Azali, le fils de Tshisekedi. Peuple dans la logique à peuple d'abord, peuple il faut assentir changement. Vous voyez? Peuple il faut sentir nini? Changement. Le corps la mona Tshisekedi dans le président. Peuple il faut sentir nini? Changement. Peuple il faut sentir nini? Changement. Il faut peuple assentir changement. Nayango, tu as quelques propositions parmi nous. Pour symboliser volonté à peuple pour le changement. Il y a Liboso. Donc on a dit qu'Amouetali Est. Il faut raccommoder Nyonso Bayeba. Que Bitumaya Est. Il faut que nous soyons au sérieux. Ezali bitumba simple te, ezali zela ya kokabula mabele na biso ekenda. Po balobi komba ya balkanisation. Na yango donc, proposition na biso. Tobengi président de la République et tous les Congolais, il y a un état d'esprit. Il y a pour défendre intégrité territoriale, unité nationale, fait qu'au point il y a balkanisation, il y a Mboka, de sorte que un mètre décalé à Congo égo-kénété. Intangibilité, il y a frontière, il y a Congo. Qu'il y a Congolais nyonso, même pas institution nyonso. Pas un courage, il y a pour défendre unité nationale, intégrité territoriale, paix, bien entendu, intangibilité, il y a ma frontière, il y a Congo. Pas la question de la balkanisation, le mot là, question de la musicalité. Et ça y est, réalité, dans ce moment-là, le mot là, nous avons fait la recherche éveillée sur la question du Congo. Menace ya balkanisation ya pays ezali rien. Ezosenga donc solution na est, solution militaire, solution diplomatique, solution politique, pe lisusu solution judiciaire. Pour la solution judiciaire na Mauritanie Est, commission d'enquête indépendante, commission d'enquête internationale, pour la koyeba, banani bazo kumana est, pour la nidi kumango et si la kate, pour établir la responsabilité, pour la contraire bango nadi. Après avoir honoré un combattant pour la demande, on a commission à Bango, à Outi Boloko, à Zaragousati, à Zokoto, pour la Bango, ne pas trahir ni pour le Congo, ni pour la Moussala, mais pour le magistrat, il y a Zika. Donc, on peut garder
dans l'état de droit, le procureur général qui a monté des dossiers contre tous les opposants à l'ancien régime. L'état de droit va regarder le procureur général? Non. L'état de droit va regarder le procureur général? Non. Le président a l'obligation morale et politique et historique de changer. Le procureur général oyo bakompanyaki dictature mpe baprocès oyo ekataki tous les opposants à M. Kabila. Ça c'est la demande du peuple congolais. Président de la République va faire ordre te ezali demande ya peuple congolais na logique ya peuple d'abord. Bote est-ce que peuple asengi balongola bamagistrat mabe te? Est-ce que peuple asengi bamagistrat mabe balongola te? Na yango réforme ya pouvoir judiciaire mise en place ya cour constitutionnelle bamagistrat ya sika pour accompagner vision ya sika parce que c'est la justice qui élève une nation. Bote